Nzambe apambola yo nanko yo moto zo ba déception ya mibali ozo ngom ke papa ba to pe bazo ki chance ya koyoka yo te na première partie au limbo la bango justement kekepi succès nango eza ba koko na biso ba liasi basala na banani okoza na poto mais vie na yo ya na kati ya lupango na bino makambo tozelo ba tozo dévoiler sur les sorcelleries ba sorcellerie d'avenir et basala randeni likambi moko te kosamba na avenir sake bango bayeba na sorcellerie d'avenir baponaka démon oyo aza asie na avenir wana réunion ya bandoki ya international ezalaka vendredi na kati ya sorcellerie d'avenir bakozwa vie na yo bachange vie no bazwi vie ya mutu moko bonga te balatisa yo mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi lelo table scène dans un prophète Joël Aigle Voyant to continuer par rapport toujours ya ba sorcellerie ou ba révélation on nzamba tché ya ke al dévoiler émission au teko la na bomona nda lobaki par rapport à 4 piliers d'éternel ba ya minute tu bimisi ba sorcellerie familiale bomoni ba sorcellerie familiale ne itambolaka ne salaka ba bisana bango bomoni est quelque chose les lorsque toujours continuer toujours lobi a relever la biso sorcellerie d'avenir le sorcellerie d'avenir le bien sorcellerie d'avenir ndenge sala imara ba sorcellerie d'avenir ba sala imara ndenge ni allez, Katela, Yambalo ya taba pastel bakokata. Allez, Katela, Katela nzambe lo sako na sesiko. Jozo katela lo sako siko kuma. Nalingi na katela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozoga tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini? Non, c'est un agent au hasard sur ma caméra. À fond, la caméra a présenté Bino. Invité dans la Mkolalelo. Bonjour, l'homme dédié. Bonjour, Daddy Mkoya. Santé de l'homme dédié. Ouais, Ngolo Nzambe, Ngolo. Nzamba Osala.
ngolo papa tala bingolo ça veut dire que et ya na butu ya na moyi nzamba tika ngolo. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Moi, l'idée de gentil par rapport à tout le monde, bazuli baku ya kola na kata chaîne na biso les Nazariens TV. Balina lo balelo na batunyo so bolanda prophète Joël Aigle Voyant. Nzambe apambola yo nanko. Yo muto zo ba déception ya mibali, ozo ba déception na ba formule belé même na makambo nzambe. Na saki maloba ka nzamba pambolo na volonté na yote, apambolo na précision na détermination na ko. Nzamba visiter yo apeselo ko sana ngo besoin la mission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. OK, nzamba lola za lipambola. OK, nzamba lola aza lipambola. OK, l'homme de Dieu l'émission telle que les cas le bel qui sur les sorcelleries familiales. Ce que les lots tout le sorcellerie d'avenir donc qui a venu. Ce que avant tout d'abord qui nous a venu aux hommes qui par rapport à tout personne qui chance ya koyoka yote na première partie au limbo la bon justement quelque puis tout côté na sorcellerie d'avenir. Na par là que sur sorcellerie to le baki sorcellerie familiale et créé à Kabamakambu et Belé. Soux nango eza ba koko na biso ba liasi ba sala na banani to parler sur yango si mateo ko bima ba biloko o e créé kana ba via bato au monde lali yoko zwa ka bandeto mapango eza pe parmi participer aux participer na sorcellerie familiale oza na poto mais vie na yo ya na kati ya lupango na bino vie na yo eza na famille vie na yo eza na makambo belé yango moni eloko oyo eza koluka ko se passer batu nyonso bozolanda prophète Joël Aigle Voyant nzamba lola azali pambola bino makambo tozolo batozo dévoiler sur les sorcelleries tozo dévoiler ba misala ya satana tango zolanda makambo zala pe mutu ya vie de prière bandeko bazobenga bo kata bapel parce que prophète aza na niveau ya ba émission. OK, donc ezana ba makambo oyo tango zoyo kango il faut couper ba bizieti ba makambo mike ya mabe ozo sala en plus que la sorcellerie familiale ba ko changer identité na yo même la sorcellerie na lina loba donc il faut la sage maman papa ya ngomo tozo kota sikoyo la sorcellerie d'avenir. OK, voilà l'homme de Dieu côté la sorcellerie d'avenir la sorcellerie d'avenir et ba sala rendeni bando ki avenir ba utiliser ba ngondeli ni. OK, Dabi koto outi na lupango na bino et pas na bino okutano na ba problème te ozui ndaku comme exemple na ngiringiri to na Kasavubu to na Barumbo ndako eza kitoko okoti na ndako sepeli na ndako commissionnaire azui mbongo na ye baye pe azui mbongo na ye okoti biloko na ndako obanzo vanda mais eza na batu moko o balala kate pona ko créer ba problème o eza sérieux na kati ya ba vie ya bato baza na avenir ndombo na ba chef du quartier na avenir na butu monza butu et posa ba esprit na chaque avenir pour na contrôle d'avenir. Pourquoi ba posa ba esprit na ba avenir pour na nini parce que eza na batu o baza na kati ya ba avenir batu musu baza na ba étoile ya haute dimension donc soki apambwami bato nyonso bapemene il faut bapambwama soki abongi bato nyonso bapemene il faut babonga ozolanda nga mona bato mo baza na avenir wana bazala motema ofungwama bakabaka trop so aza nango baninga mpe il faut balia parce que naki ndoki avenir satana to na niveau ya sorcellerie bikomi bakoluka barécupérer mutu moko o bamoni ke azalaka na avenir wana azalaka dur bapose na avenir wana azwaka contrôle ya avenir nyonso dadi likambo moko te kosamba na avenir sanke bango bayeba libala moto alinga bala na avenir il faut bayeba ke moto aobala moto azo voyager na avenir il faut bayeba ke moto avoyager bakomaka même na niveau ya kochanger identité ya bato à cause ya étoile moto aza nango omi pose question nde naza awa naza mwasi fana lata alliance
nazala na mobali nanga bien tozala na quelque part banda na kota na ndako na venu mibali nyonso nazozwa bazokima mibali nyonso nazozwa makambo ezosimba te nazala na mwasi nanga malamu banda na kota ya koto makambo ezosimba te omi pose question ça veut dire que biloko nazoba bandeko bozolanda aigle voyant soki oremarkaka bamakambo oyebaka ke eza na force ya sorcellerie d'avenir na sorcellerie d'avenir baponaka démon oyo aza asie na avenir wana donc ayebi avenir wana mobimba ozolanda nga en plus que na kati ya sorcellerie d'avenir bakoluka kocréer force du mal na terre ya avenir wana mama papa ozolanda ngai ozolanda prophète Joël aigle voyant nalingi nayebisa yo makambo eza sérieux kindoki ya venir ekobebisela yo vie na facilité sorcellerie ya avenir ekobebisa yo makambo na facilité comment ekoki kobebisa bavie na yo to mpe kobebisa makambo na yo mama papa yaya yo oforsa na yo mascara te oforsa na yo rouge à lèvres te nzambe asali yo ngolu apesi yo chance otangi osilisi mais avenir oyo ozovanda eza mine na baesprit eza mine na baesprit ya mabe mama papa tika nayebisa yo malgré étoile na yo ya beauté malgré étoile na yo ya mayele soki na avenir wana avancement ezalaka te okoavance te so nzambe aza te soki na avenir wana bato babalaka te okobala te soki nzambe aza te eza na ndeko moko ayepa na nga abi prophète nalandaka yo na batv nalandaka yo na batv na biso ya Kinshasa nalandaka yo na bainternet nalanda yo partout mais yebisanga nde naza boye nakobala te nakobala te directement nzambe alobi nanga Joël yebisa ye aobala mais pas aujourd'hui il faut akota na profondeur aluka nga mpo nasalela ye nabi mama il faut luka nzambe makasi mais libala ezali mais eza mosika na yo eloko nini s'est passé nabi sincère nzambe alobi togene 3 jours tokolia te donc abi oui 3 jours togene tokolia te premier jour oyo il faut togene 3 jours et pas baser balambi fumbwa balekisi mbisa okauka so goût préféré ya ser eza fumbwa mbisa okauka eleka donc jour wana aboma le jeune deuxième jour eza prévu tokota na gemme ser mobala kala oyo ana kobenga te oyo alingaka mingi abengi ye donc moi ser agene eza te mpo ayebi kaka naoke esumuka donc ser abi don ayebisa ye papa nayebi kaka nzambe osala na ye kaka atamboli mpe na nzela basakoli mpe oyo baleka na babalabala bapesi ye mpe message mama tomoni libala na yo na ane oyo na fin ya moi c'est à confirmer makambo na oyebaki na ye mais aboyi koluka nzambe na profondeur dadi c'est aujourd'hui akomi koluka mascaro basansana na mafuta mbila mpo abonga ozolanda akomi koluka mascaro basansana na mafuta mbila mpo abonga ane balobaki abali te deuxième année abali te troisième abali te quatrième abali te donc omona ke bajour ebele esali bande ebele abali te ozolanda c'est pour ça omoni mama papa so bapesi yo message to prophétie il faut okominda yango c'est-à-dire ke osangisa yango na vie de prière na objectif to mpe na lolenge mosala nzambe alobi na yo osala ozolanda nga maintenant pourquoi nalobi boye na kati ya sorcellerie d'avenir bakozwa vie na yo bazwi vie na yo bachange vie no bazwi vie ya mutu moko bonga te balatisa yo na bamapango ezosalama dadi na bamapango ezosalama donc omona mutu moko oyo banda kota na avenir na bino banda kota na avenir songolo makambo no echange ko mobeba makambo marcha lisu malamu te moto azala kitoko mais so otali ye omonaki elongi na ye ya kitoko mais soki okutana mobali wamona ondire numushi ondire tuki bamona ondire moto ala baproblème sérieux
mobala oya malamu to moto oya wala même ide libala na mutu ne ezala te ide te na bala mwana bato donc biloko wana balongola yango batikeli yo kofinga batikeli yo koswana nakutana ndeko moko bisika papa omoni mutu azoleko omoni ketala c'était comme 3000 francs na gambela elamba lati wana eza 1000 francs ngamona kuna azoyebisa biloko matu alati wana 300 francs kota mama kingani donc ti azoloba bongo aotonga mais avec facilité na rapidité nayebisi nzambe seigneur sala ndeko azala évangéliste mais muloko donc sadala kotingoka biloko mosusu ozolandanga nakutana na se ya moko ayepanaka na église ayepapa na besoin libala na bala natuni outsa ote nazala nanga mwana bandani me nakomi ana kitambo ngai naza ana komi na kini ayepa na nga mpona prière nabi sere oza mobali te papa naza mobali te me na besoin nzambe apesaka mobala vi na nga na bala fukama to prier nga mpe nalela nzambe na nga naza instrument simple nabonela nzambe asa ngolu sere afukami nabi seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Maman qui est la banganga te. Combien de personnes vont que le musulman ou à l'okuta? Combien de personnes vont que le aventurier? Mais Zamba lola, au sali kendeko oyo aye pananga na belle liyo. Vient de mettre ya temps et des circonstances. Téléphone à serre et sonnerie et sonné. Wa téléphone à serre. Na zo prier téléphone et sonné. Dabi. Boni mo sa debi singa bi non, yo bisa yamba. Na kati pour bi serre yamba. Alors oui, oh non, tonja, naza kota koko na biso de. Na pasteur na komi koko. Na olia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis là, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous allez la Congo Sili. Julia, vous avez un qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Naga autant que on a biso. Voilà c'est wana. Oui. La bimi ko na wana otala. A quand il téléphone, papa continue prière. Le Dieu d'Abraham,
occuper ma CRT salele ngolu téléphone et sonné na bi ya yamba alors te oh nazana matete tata kulutu na biso ndakufaki yango moto otala na matanga wala c'est na bi Nzambe na bi ya baza konda papa baza bango 7 mais alinga bango ki alinga rambo na bango ozona nanga na linga bango na linga rambo na bango so bina bonde la Nzambe baso ba ko ma 8e pourquoi Nathalie Somakambo Bible Zoba, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et bien là, on a vu Soba si tu peux m'ibali, bah ma bête. Mais na carte ça ba quartier, bah on change l'identité na bango. Au moins le mouton on la yébité. Alors lui na salut prière il y a notre père. Mais du frère mon boy. Na yébité. Yesu alingala là. Akom kala mbet. Rabo sama ibo. Bou. Et moi na salo ala lipo. Prière na moi. Azona. Musu na ya bête ça bon. Nous avons la facilité na pongue. Nous sommes donc, ma voiture est continuée. C'est pour ça que la sorcellerie du quartier, nous avons récupéré la facilité. La sorcellerie du quartier est dans la Likelemba. Vous avez Likelemba. Bando qui n'y sur le quartier, comme exemple, je vous donne comme exemple na côté de Zawa. Tel sous quartier oyo tozaleli basanganaka mpona koyeba lolenge nini bakoki komodire quartier lolenge nini bakoki kobebisa mabala ya bato lolenge nini bakoki kobebisa misala ya bato lolenge nini bakoki kobebisa bavoyage ya bato donc réunion na bango esalamaka mpona biloko wana ozolanda nga yango mona oza na mobali no bien oza na mwasi no bien o préparer libala o préparer makambo malonga o sala mais o comprendre mbongo ekimio tambo ekimio parce que ndeko oza na ye akuta na mobali musu ya bien libanda so on me poser question moi ça malamu ba malamu na besoin na bala mais wala mbongo te oui mais non moi c'est passé quand la pobo soana ezanga ko soana mususu yaya ovandi beno mi poser question biti nango e bandel pe suka yana sasité mais bato bazoki bato bakufi ozolanda ezaba biloko uta na sorcellerie ya veni sorcellerie d'avenir pardon bakulu na bombe phénomène bombe mutu ovandi lorabe omeli bombe so pas le nom et que ne tikuna et comme le problème na autre coup na ngo a na veni mo quelque part mutu ameli bombe bazaki belé ameli na ye bombe wana ba soda ba yo kanga ba bombe ba koti obi ya vandi ga boy so ti ba soda ba koti musuba mo musuba va bemel abisa ba soda abisa bo abi bokima ba soda ba koti donc ça on bokima ba soda ba koti baza déjà ba vandi na ye parce que soda mo atu ya ibaki wana ba soda ba koti na ngambo mais ba soda déjà baza kala ba koti plus que na pas batanga ba bisabi tellement tokende pour atelema yemo problème maintenant la sorcellerie d'avenir ba ko créer ba créer ka ba maladie moko o ba ko poser na batu na avenir ozili bala bien mais mabote ezate famille na bino baza ba innocent et utina avenir ozolanda obandi koteka bien mais otekaka mbongo kotokendaka eyebanaka te okopote nde mbongo elimwaka ondimaka mo esalama donc yo moko omi pose baquestion nini oyo ese passé eza babilembo to baforce oyo eza na sorcellerie d'avenir na sorcellerie d'avenir bakoki komodifie identité na yo oye sere obimi ndumba oye frère obimi kuluna oye mutu moko ya malamu un pasteur obimi mpenza moyibi modifier identité modifier mais tout le monde a appelé qu'il y a d'autres des églises qui sont aussi dans l'avenir au moins maintenant qu'il y a un pasteur ayaki mais l'église est marché sous terre mais na zo ça yo parce que la sorcellerie d'avenir si bon c'est la réunion ya tu vas l'expliquer au comprendre réunion ya monde des ténèbres réunion ya bandoki international ezalaka vendredi
Voilà vendredi. Ok. Parce que le prophète expliqué la quatre malobati. C'est comme si on t'a na ngambu na bango. Non, juste révélation. Dadi, tourna toye na sali ba délivrance ya bandoki to. Ça révélation oye na sali ba délivrance ya batu ya mabe trop. En plus que combien de personnes au monde mu bakambo esimbate evansarate ebongakate ba yepa na nga na lukinza mpona mo ba jebele. Et musique le bate ba musicien belé musique so na tangi komba ba yeba mitro na mboka ozolana ba eloko za nécessaire za nini koloba vérité po bande comme sou bakangwama olandi dadi question que ça va faire continuer continue ok dadi oza mutu malamu boza bien mais au côté na veni moko ba bundisanga bino na veni eloko oyo bademo basepela nango makasi lokola kotonga eza te chaque avenir demo oyo aza leader ya avenir wana akreaka activation ya kotonga bato mo bakoti bakipa bino te bato mo bakoti elaka mbote mais so banzotonga bango suka nango efe créer bitumba suka nango mona voisin bayokanaka te. Combien d'églises ont continué à venir l'église année za avancer tant l'église muso za avancer mais bande kota na venir songolo et avancer raté. Combien de serviteurs de Dieu au monde à côté na venir za avancer tant que Lucas service à foule. Donc à côté place sur célébrer Zali à quel Lucas qui doki pas et munisa qui doki. Imagine toi. Donc on va lui poser la question du Seigneur Jésus. Regardez. Tala ba makambo za s'est passé. Ozolanda makambo s'est passé à niveau ya ba avenir. Eza molili ya haute dimension soki oza na nzambe te na lobaka na bana nzambe la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés boya na mikumba na bino nyonso pa na nga po bozwa kinya mikumba ngo eza nini quand tu as remarqué tu as des problèmes très sérieux oza na ba difficulté bandoko banda kotela makambo esimbaka te olinga mobali moko bovandaka na ye wana posa alati so alliance mais il n'y a pas de résultat jusqu'aujourd'hui. Appelle prophète Joël plus 243 91 845 13 plus 243 91 845 13 au moins la famille batu babonga na yo bando vana avenir na obongaka te bando ko avenir na makamna poto nyonso ebeba na oto bando mo bisinga bi papa nazobisa yo mwana nga ye na Kinshasa pozonga mikanda nezomona te na ngiringiri so na nini na avenue lolo ser moko ok poto dans 3 jours mikanda na ye ba document ba simi na bo ba vandi na terrasse mo ba mela secret a déposer mu pepe ya mukie et la de mikanda pumbwe azui ba ba pepe picateur et pumbwe alors tu appelles 1 2 3 à sangisi abandi otange kokite mukando ezaki important po ya voyager et sauter tande ba bendi yango. Pourquoi? Parce que dans l'avenir, il y a des gens qui poto. Il faut que vous ayez un secret. Maman, papa, il faut que vous ayez un secret. La Bible dit, si vous beaucoup parlez, ne manquez pas de péché. Si vous beaucoup parlez. C'est comme ça. Il faut que vous ayez un secret. Il y a des gens sorcellerie d'avenir. Sorcellerie d'avenir et bandaka. Et bandeli nango eza par rapport ya sorcellerie du commune na so bandoki ya commune nde ba vota bandoki ya ba veni parce que ba votango ndenge ntutu bazwaka so ndoki mo parmi bandoki ya quartier to ya veni to ya commune ba bazwi ndoki moko to ya umel na veni wana batie chef wa veni yini ko kengi ali abani ko créer ba makambo basi ba ba les voilà avenir eza na banzete ebele banzete eza ebele boni nzete esunga pe batu mwapio nzete esunga na makambo ebele mais eza na banzete mususu oyo so otali yango okompaka nzete oyo apart ko ede batu na pio eza nzete oyo eza ba makambo ebele voilà ozolanda soki omoni nzete moko ewumela ata ide ya kokata yango balinga te koza pe na ide ya kokata yango ça veut dire que eza nzete oyo eza suspect. Ozolanda banzete minga madame tu connais madame dadi banzete minga madame banzete minga ya mbila banzete ya pai pai parce que so mutu akufi babomaki mbala moko te
baza esprit na ye ba déposer on nzete reporte quel nzete te pe bandoki basala la réunion na ba on reporte quel nzete te ndoki pe akena kotelema na reporte quel nzete te eza ba nzete oyo ya kotelema pas à l'aise parce que na ba nzete musu nzamba basala na se na moi ya ba nzete mo na chasse des esprits demain ko telema na ngote po ko isaye ozala na commune à Kinshasa chez moi à l'église dans ça la prophétie ya maman moko na biso na ndeko na yo ana poto mais a demo ayaka na forme kobo aza boye ayaka te malanzete tel mais tant ya yo zo mai o bwaka na se bondela na 6h boye nga kobo si bomona kobo ya o te malanzete côté ba kuru kande la obaki akoyi ba jeu ba elinga na église ozolanda parce que monde abutu baza na stratégie baza logique na formule na ba yebi lo lenge ba travaillaka ya moni ndeko nyonso oyo ovandi place ozomona makambo ezosimba te même na poto makambo ezomarche te appelle prophète Joël plus 243 91 845 13 ok merci vraiment l'homme de Dieu to comme vraiment na suka émission na biso lilobasu eko zani ndobe te par rapport au chomona ochobora ba single mama musique nous évoluer nini ceux qui lisuni et le réseau manqué pour la bato ba diaspora ba tout bazana posa ya ko participer l'album na yo ba posa nini pe ba rejoindre l'homme de Dieu bato mingi ba ebite que prophète Joël azami secrétaire a Mbappé makasi album ezo le kaliana Kinshasa mingi na ba télé na ba radio mais pour mes amis na lingaka mingi ko lancer loko ba découvrir yango na place na loba oya ko linga ko soutenir to pe ko linga ko tsama kambo na niveau ya album ya prophète Joël je crois que au komona ba résultat amina ebeta awa ba yiba tsole longa na mona yo sembola loboko na be ba yebi je crois metane ba kumbi nzembo songolo mais ba nzembo za ebele oyo déjà eza ko oya nazo lancer bandi ya koleka kalaté déjà album eza ko bima pe ba concert quand toujours démarrer je crois to oya ba omona ba date ba concert c'est ça. OK, ba omona date ba nini. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe Mobile Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Matifani. Je dis aussi un grand merci à Jira Ozaki Nassima Kamere. Et puis on se retrouve à la prochaine. Et l'homme de Dieu, numéro de téléphone plus 240. Numéro de téléphone Zali plus 243 90 11 845 13. Ozana problème ils ont très sérieux maladie spirituelle. Okutana kana batu suka nango bakimaka yo wana posa nzamba salon ngolu olatalia sobala appelle prophète Joël na plus 243 91 845 13 oyebisanga makambo na otengane na webiso fi na yo ozo se passer partout dans le monde nzamba lola apambola yo. OK, au revoir, bye bye. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe